Ouais, je t'en prie. Nabosana kopesa madame na ngambote. Donc nabi ke émission ezala suivi makasi. Le funa pese pe na mbote. Donc maître Jacques Mulenda fiston chimanga bala vraiment. Na bala. Donc nabi na mbala Christelle Kianda. Madame nanga toza na kin, atozonga lendi. Na pesi ba mbota trop Christelle Mulenda Kianda musiki mwana ya dodat. Ma dodat mbota trop. Moi non libosolo ba ye lokala mingi te na koya na kata Suède na olonga France na koya sko Suède. Voilà, donc merci. Ok, merci Madame Christelle. Nga pe na bakiseli oyo ekomela umela vedi umela na ngwene na umela po ya boizala te. National show veut dire pour sentir chaud quoi. Rien à dire. Oui, Mbote Mingi, Bandego Balandi, à www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité. Puis, quand Facebook sera toujours dans le Nas Sport TV, tu peux la Nas Show. Et le on a Fiston Chimanga, tonton chéri, soda ma casse à Nas Sport TV. Na bande, pour nous, on a Fiston Chimanga, en noir, noir, blanc, 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 Kinshasa, na mitso, yeza bongo, en day, tokolera bongo, yomoko, maman na biso, to PCR na biso, na combo ya, sœur Marie Missam, Ochimanga benga bongo ya Marie, elle n'est plus à quitter biso, y'a toujours dans le cadre, on a ya matanga. Tobeti bongo noir noir mais mingi mingi lisolo chimanga lelo avandi libino bo to chimanga avandi na ebiti avandi na Paris to avandi wa bien na musika te mais na kata lisolo lelo to kata na shwa lelo bo comprendre chimanga avandi wa bien na musika te bana mukimba bana poto vedi to bona salon la référence c'est la référence est yomoko maître Jagger Mulenda veut dire maître à solo ba biki so wa na maître à solo to boy ke oki maître na yo so pe ya ndenge nini mais créer des créativité potine chimanga vandi boye tu vraiment na salon la référence et pas yimoko maître Jagger Mulenda donc tu peux moi lisola on toyeba par rapport ya ndenge ba maître initiative wana motema malamu puis ma kaniswana ko créer bora bien boye sans plus tarder déjà sur ce plateau na show mais peut être Sabino je dis déjà nanga monanga to na yimoko maître Kiwaka o boyoka na ba sang boyebi déjà confirma mais amsuna nan besoin chance te na kata na show to na Sport TV boyeba maître Kiwaka banda msala ndenge nini ki maître ayikola ngo wapi et puis le lo comment nani mais fisto chimanga tonto chéri to kolobisi mo muke a pese la pananteke et puis na ngambo msuto pe na yemoko je veux dire koloboro na vandeli veut dire boko mituna ka chimanga vandi wapi veut dire musika te bana poto veut dire na lingwala aka shuka lembelembi wana autour salon la référence où ya on s'est retrouvé quoi. Yemoko maître Jagger Mulenda veut dire maître à swag propre tel maître comme Sinzambe il pas spécialement mon rapport ya makambo ya sport il bana mboka to pe na kati ya mboka moi absence ya libana mboka akomenga pas pese la biso puis par rapport pe eloko asele biso kitoko boye to nima kité to kana kité comme na maître moko boye akosa elo moi kitoko makasi boye sans plus tarder déjà sur ce plateau quand to lobaki déjà wana mais to komenga pe to banana yemoko maître Jagger hein Mulenda pese là par rapport à makambo des ala sans plus tarder maître Mbote nayo. Bonjour. Bonjour maître Kando Lobi, maître toyebi te mokili mbese eyeba nango yo, maître Jagger Mulenda oyo ba yemba pe to mona to yoka. Ba lobi na minute oyo ndenge mo absence libanda to na kati ya mboka par rapport à masola on ba bité maître d'après yo masola bolembisi to ndenge ni masola sport. Oui, merci pour la parole. Tout d'abord, avant de répondre aux questions, je vais présenter mes condoléances. Na faille mobimba ya Marie Misamou. On est toujours ensemble, toujours partagé mawana, bisonyo soto. Tozawana, azamutu wasali mambebele na mboka na biso. Donc, salon la référence mobimba et présenter mes condoléances tango, la famille biologique ya Marie Misamou. Merci. Maître Jagger Mulenda, na question posée ngai abanda sport ndenge nini na bandi sport mwakala naza judoka donc base pene za judo na bandi judo mwana muke na bandi on a bandal et puis na robunda compétition nanga ya judo na lingwala na judo club Sekam au Toto Bima champion de Kinshasa il y a 2015 ans. Donc na bundi wana na sali compétition wana na minute on a évolué en Europe na salle à sport toujours na tikate na cadre déjà tant
oza sportif osali bakombo ebele olingaka toujours otika te ndefe nanga John Moïse alobaka apesaka baconseil toujours eti faut batela kombo faut ça toujours entraînement ezala mais compétition nde na kata mais entraînement individuel na bamaster na salle ti lelo donc voilà. Ok, merci Maître Jagger Moulen a bien répondu par rapport à la question. Est-ce que Ming Mingi, Bana Mokili Mobimba, surtout Yemoko, na combo ya PDG DJ Kunga, na Suza Bichimanga, car Nenge Oloba qui salon, te éviter Maître, mais capé copier sa biso, moi de Lobanae, idée wana au créer salon et outa qui wapi. Pour ba mettre basé belle na Kinshasa, mais penza a boulé na moi mouké on zamba pesa qui est à créer Borwana, idée wana penza et outa qui wapi Maître. Bon, idée wana, na vanda un jour na Mikili. Na Paris, na madame nanga, toujours développé. Na bisi na poussa na créer mon logo moko boé, na kin. Mais faut ça on est ba salon de coiffure. Donc ba jar ya ba ndeko nanga salon Franck. Donc ba jar mo ya bongo. Na moi parti nanga, faut na kin na créer mon logo ngo. Na kata kin et ça la bien. Au moni biso ba sportif, ba zora biso ka ndeti bien té. Ndeti bavoyo ndeti bamaramu kuluna beluka makambu kubeta bato na banzela kubota bato mbongo si eza vraiment bongo ndeti bakuluna ebele tobotola bapare bato to pena mal répété na Congo donc yango mona iba bulo na vandi pena na tale tanke mayas babi maître eza te kobeta bato bon maître faut créer donc on a créé ki logo na kin na comment depuis le 5 juillet Nazanakin, ti le lope Nazanakin donc on a créé un salon nanga oyo na betango proprement na sio mozomona na ba masungika toujours ya maître B50 na pointe champion kiwaka na pointe donc bango tuka bandoko pousser kaka eloko po telema boy les hommes makasi nga moko te ba sa bandeko nanga donc nde ba soutenir nga pe na telemisa borbo ndenge telemi boye ça le vendre mututu akota pe asepela nango. Donc voilà. Ok, merci. On a bandi moi mot de la fin moi mutuné suka poto ko banayo. Mais est-ce que pour na baninga na ba mettre mususu o avant na parler azuli benda vimbisi to le bras qui soit bien nzela moi petit moi tu bien beauté petit chombo to ba menace. Moi conseil ko pesa bango et puis moi numéro de téléphone par rapport à salon na biso bato ba ko benga mettre Jagger Moulina pour ba atteindre yo. O le belina pour na bandi ko na ba mettre mususu ba faut ba mettre pour ba faut ba mettre. Donc vraiment mettre ndé télémis activité na yo et puis sunga mboka quoi le maître Jagger peut moi conseil et puis moi numéro de téléphone par rapport à l'activité na yo to salon na biso la référence automoni peut toi na kati nango bon conseil ga na pesa na ba master bandeko ba sportif ça sert à rien au beta moto na balabala so on a besoin beta moto ke beta na dojo ou bien sur le ring OK au beti moto et ça la bien nyonso tu wana esala kaka balokumu na biso ekweya biso basportif donc yango tozobimaka image ya mabe bato ebele baoleka biso par rapport à mambo bandeko mosusu basala mabe kobetaka bato na babalabala wana esa propre te donc oyo amoni aza mpena sportif kende na dojo obetani mpena na dojo mpena donc barandori basparing na bamaster esala bien tosoigne nanu image ya biso basportif na kati ya Congo donc on a le bango wana kaka donc tika kuluna eza eloko te so osali kuluna général kanyama na nsima na kone Elvis bakolanda yo bakosembola yo donc yo moko oyoka sor nango donc po ezala bongo te fo kotya na se toluka bala po esala vrai. Merci. bayeba yo numéro de téléphone bon numéro de téléphone na ngai moto toalingo ya région na ngai na salon na ngai la référence le numéro de téléphone zali 089 00 56 594 donc 00 243 89 00 56 594 numéro na ngango moi bayeba yo 2 ou 3 personnes partout dans le monde ouais bon on peut savoir mbote na grand frère nanga propre na bandane liboso parce que o pena tikelanga mabele maître lourd muzelo ko loboko na kati ya Paris bambota trop master nanga champion chura mboma imbattable bambota trop master nanga maître Dagir Bikumu bambota mingi petit nanga champion Maurice Loma na Paris maître Kamango Mike maître Pagui maître Albert Akele
Donc tous les judokas, na Paname, ya Kinshasa, Maître Jagger Moulenda Mbota trop. Donc je vous aime beaucoup. Ok, merci. Veut dire Abouizate, rien à dire. Na Sport TV, Fiston Chimanga, tonton chéri, pour la mettre Jagger Moulina tout si nae, mais balbe ming, bana kin, bana mokil mobi, ma veut dire, wana poto Kinshasa, au lingo so malupang à solo. Ba escroquer au thé, que au pèse que mon monte kimite veut dire, hein, chez Yemoro Mama, il veut dire, oui, pendant la commission Malia Malonga, donc terrain bien, bien, mon sur le lieu, au Kitipe, au s'est retrouvé, dans la location, mi tout cabanini, dans mon cicate, Yemoro si présent, alors mais pas c'est sur Rond-Point Gamela, sur Rond-Point Gamela, chez Maison, maman Yves qui est sur le terrain, au s'est retrouvé quoi. Et toi, Yemoro veut dire champion Kiwaka, oh ya beta, bunda confirma. Alors puis c'est la paix parcours na ye abana musala ngondenge nini et puis le lonza masungi comme oazawa yemoko pe c'est la bien pour ya boizala te quoi sans plus tarder mbote na maître Kiwaka. Bonjour monsieur les journalistes. Merci beaucoup maître car ndenge maître Jagar Lobaki na mo lombango obana musala ngondenge nini ya lelo comme peut maître confirmé obana ngondenge nini. Yambona banda na longola no chapeau pour kopesa mes condoléances na famille Marie Missam Mobimba. Tobongisi actrice chanteuse ya munene ya mboka na biso donc eza pasi mingi biso tout tozolela toza na pasi makasi na mboka ekoleka nango babi toute circonstance faut glorifier l'éternel tokomisi kaka nzambe ndenge abongisi ndenge eleki boye mpona kocontinue sport eza facilité eza funali ba te oyo baboza vilo bandeko nanga baloba eza koko te eza mpe mboto te bouillon. Preuve en est que sport ezali éducation physique. Voilà, même à l'université, partout, sport est très important donc, pour la liboso, pour la santé. Et puis, ami balé pour se défendre. Et puis, moto ça le sport pas bien, les moins difficiles. Voilà. Donc, on a bandi, on a un boxeur du sang. On a vraiment boxeur, il y a Moana, Tina Koli, et puis Tina Okota sous judo. Puis on a confirmé sous, on a passé tous les boxeurs mbote, on a passé tous les judokas mbote, et puis tous les sportifs. Nyonso karaté sport tout nyonso na pesi bango mbota trop donc so naza lelo boza grâce à sport voilà pour nazala pena Kiwaka pas comme les autres boy force ça pour un sport quoi voilà. Ok, merci, bien répondu. La question suivante, déjà que non maître Kiwaka lelo commis chef de la sécurité. Il y a un mot qu'on a comme les Rambo veut dire mon parent mon condi autrement dit Didier Quadra comme bon chef de la sécurité et comment qu'il ndenge nini pour battre ça et belé mais peut être masungi grâce wana au commis chef de la sécurité mais quand peut battre la mission il est car ndenge nini to ça la ndenge nini qui mon parent confirmé a confié yo charge wana. Oui qu'on fait ça américaine africaine et ça facilité aux allons pembe naï les gens ont grâce ils ngulu et puis na Congo tous on va mettre solo kubuka na terre donc pour nous la confirmer les lots ça fait 11 ans. Si on chef de sécurité, ça facilite tout ça, il y a 20, il y a 30, il va mettre V12 ou 10, il va doué, Massananga doué, il va gauchi, il va scarmboyo, vous avez vraiment ébélé. Si les lots, on s'est retrouvés, on a tiré l'ingamo, on a bandé sur recruter, on a juste mettre B force, donc on a pensé qu'on a joué dans quoi. Et puis on va remplacer bientôt. Donc on a PCP de place à Zali. Et puis, pour nous, maintenant, qu'on fait l'homme déjà facilité. Pour aller vraiment, Moussa, na soit le 7h, 7h. So, les blocs, on a eu pour faire au cahier. So, yo qui est né, bon, on a pu, au vent, on a gagné now. D'être le long ensemble. Voilà. Ok, merci. Mais il paraît qu'entre nous, bah, maître, boyo qu'on a raté, bah, rendre le s'il a raté. Voilà, bah, rendre le mot, il y a la guerre des bouquets de Banzela. Il faut bozo qui s'en a, il faut bosser la bapagaille, n'a habité. Est-ce qu'ils appellent caractère et un maître, tout chapeau qui voit? Est-ce qu'il peut parmi bah, maître Wana, toté? Pour tous les mokili mobimba, pour les gens Sport TV, mais pour éclaircir mokili mobimba, est-ce que na katia ba genre est-ce que pour quoi filer tout, on s'est retrouvé, n'a habité. On peut poser question moi qui toko makasi. Merci beaucoup. Oui, biso to ça l'effort ya relaxa batuke, maître aza banditi, maître aza voyouti, aza délinquanti. Donc maître venant ça. Ah mutu moke omonya nzela roki mana oté. Donc abe mutu normal. Là si ozo monanti, maître yo moni pena bien parfum, oui pena bo car danger, oui pena bo on comprend. Église pas kindaka, donc to aza ba voyouti. Bande ko na biso lelo okulu ne bimi, to pesi bon ba conseil, ba meki o chan na se moi muke. Sport ezali ni. La plupart on a ba sportivité. Un bon sportif, il faut un sportif. Et là, on a mboka to ndi manati.
maître azara moko te, docteur azara moko te, tailleur azara moko te. So kute na muninga na opese honneur na ye, il pas opese honneur na yo. C'est tout. Net nga pena tina ba pesa nga pas comme les autres. Ils a pour na différent na ba maître bile. Donc ndenge mo po mo na maître mo le ndaba benge sans concurrent. Pour ça différent na ba maître nyonso. Comprendre? Na si nga na za vraiment exemplaire. Ba ça pour na pe nga mo tout belé ba exemplaire. Net ba maître lourd en France, net ba maître CD. Net ba maître Chibasu. Maître lourd Cédric. Parce que belé na poto ba maître neti B50 chou amboma. Neti ba B50 no B50 za parmi ba maître oyo ba ndi okengela ba musicien. Basala ba kombo OK lelo bato baza ba idole na bango. Preuve ane ke nga vana bando ko kengela ko felo mide na uti ba parcours belé na kuta 50. On comprend moi na za doyen na nga donc na pese ba moto place azali. Voilà. Ok, merci. Tokomiko kita toko chute na moi lombango. Na habité moi conseil ko pesa et pas ba ndeko ba maître, to ba master o ba na ba quartier, azuli bena vimisi to la vimisi bras et akomi ko servir nango ke atema na coin mo ba 22h akanga ba chombo, ba sac ya ba mère, tara ko na pasi, mère automa cop na yo maître mo bina ko bote muto na sac. Nanga mo maître to champion kiwaka. Conseil ko pesa bango. Tous en lutte mo contre banon sportif. Au vimbi au bib sa réputation bas sportif. Donc voilà pena continue biso général Kanyama beaucoup de respect. Colonel Elvis, tout le monde battait les mélanges. Service spécial mo baba commandant mon kulo commandant ekeko. Tout le monde battait les mélanges. Donc soy pena to kangi yo ozo la tracasserie na komba bas sportif vraiment ba osimba. Ba osimba yo po biso to lingi surtout année oyo ils année mo ya bénédiction. Ils année mo ya changement. To lingi mbo kana biso changer ma moto changer. Comprendre to bota ma sika. Donc ma be tout au tiki to ça ma malamu po mbo kana biso pe to tala mettre bango ba uti ba poto bazo ya o sentir na ke mettre o po mettre dans les gbe mais mettons que poto ayo sentir na ba s'il te plaît. Donc on a changé, on a intégré mentalité changer. Pourquoi pas biso pe changer? Donc faut banda likolo ti nasi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Tokomi na souka kakani to lobaki po on a chaud vitesse en net ou mela na honte. Moi bayo numéro de téléphone, mot de la fin, au PC la pour na sportivité, on a chaud, ya boizalati quoi. Surtout non obi numéro de téléphone ba te belé ba ozela. Pour na kanga ba Facebook, ba WhatsApp lo autour lukango ozongati. Donc on a na pièce là. Donc nous on na nyolo pour mon voilà. Donc on peut ce numéro de téléphone ça pour na mbuyemati. Donc faut bien nganga likambo za na tina. Voilà, 089 51 45 45 3. 089 51 45 45 3. Donc so bengi ozwa direct nga mon champion kiwaka te développer. Na poto kuna bayanga baza kuna tozana mami kiwaka avec France mon na kitoko na ninga mabete franchement. Tu wana Niclette kiwaka zawana, tu wana bienvenue kiwaka grand prêtre ya zawana, tu wana Gabi kiwaka wana toujours en France. Bazana Gabi kiwaka dans la Belgique, tu wana beau frère na ngali Kofi, tu wana Michel. Gabi kiwaka o théâtre. On a grand frère na ngai donc deuxième na ngai ya famille dans la Belgique, Gabi kiwaka président groupe évangéliste, PCP président de Vos, Musoba o Sugwa Simbi Masolo awa, voilà la groupe évangéliste. Donc on peut s'abandonner on a nyonso ba Chesco ba neve tout ba tout ba na poto ba mama zozo tout le monde a possible mote na lingi bino mingi. Donc numéro na nga ngona o benga nga to développer. OK, on est ensemble. Bye bye. Ok, merci. C'est fini pour aujourd'hui. National Lelo veut dire avec Fiston Chimanga, tonton chéri. Quand vous m'avez qui veut dire bah mettre solo, bah confirmer. Et puis, bah vendre ma solo. Quoi. Donc, conseil gratuit. Oh, Chimanga, c'est venu quand il va mettre le lobby. Vous allez mettre solo, il faut bouler. Quoi. Toboy, coulon, toboy. Parce qu'on met au petit, il y a qui est le général avec tout le respect. Et quand moi fais je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Là, je vois si ma caméra est moko na combat Junior Cox, c'est le mannequin na Sport TV. Merci beaucoup à ma boss na combat Nassis Kalamba bébé nourrissant depuis Lausanne Suisse. Merci pour le montage et puis la coordination puis le montage quoi. Bozalate Gelor quoi t'as le médecin noir ibengende mon frère Zalawana mes concerts chéri passé ndagala ba au bête mam Africa. Skate Sintu ya Bozalate yo moko choco frappante. Mingi bébé nous sabiti manga. On tout dosé on peut basso la bien quoi ming na yo moko PDG DJ Kunga na Suisse PDG solo veut dire rien à dire ami maman chérie maman Belinda Kalamba maman Madodi depuis Canada yo moko maman Esther
Dioyi bambote no ebele na yo moko papa Albert Mukenge ba ebanga masana JR EP Daniel Mobali ya pembe na yo moko na kombo ya Tanya Mboyo ya boizala te quoi donc pona lelo soki wana mingi ka noir motema pasi to kolela bongo ndeko na biso na benga mingi na kombo ya Marie atiki biso quoi pona lelo to soki wana tu es par la Fiston Chimanga côté na Facebook ma Fiston Chimanga to reçoit la bena de rien sauf rien quoi tu m'appelles ouais je t'en prie na bosana kopesa madame na ngambote donc nayebi ke émission ezala suivi makasi le fona pese pe na mbote donc maître Jacques Mulenda Fiston Chimanga bala vraiment na bala donc nayebi na mbala Christelle Kianda madame na nga toza na kin atozonga lendi na pesi ba mbota trop Christelle Mulenda Kianda musiki mwana ya dodat ma dodat mbota trop moi non libosolo ba ye donc kala mingi te na koya na kata Suède na olonga France na koya sko Suède voilà donc merci. Ok merci madame Christelle nga pe na bakiseli e komela umela vidi umela na ngwene na umela po ya boizala te national show veut dire pour sentir chaud quoi rien à dire restez branchés juste au www.nasfortv.com pour ya boizala te quoi poto kitoko kimpe kitoko Nasfor TV c'est vous check bye bye à plus ouais merci.